Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Ils ont une audience makasi. Voilà. Donc, yango wana to nazaki obligé, na ba conseil, ya la Duchesse, ba ya Hans, ba ya Belé, ya Beka, donc ba ya nanga nyonso, donc lelo boya minga na TikTok. Vraiment na makasi ya bato wana nyonso, praise kota, praise osalo bien, praise mais nazalaki vraiment na nous motiver parce que na ba ke naza motema mukuse. Nazara trop motema mukuse. Mais na début à l'an 2026 on a si bomona ki première émission na salaki na bandai d'abord na ochama ina vino pona olobake na sentir poids moko na neo na sentir lourdeur mobe ya kilo mobe na kati ya kolobake na koli quoi zomona na moni penda que c'est bon na kokota na moni nyonso donné TikTok te que na ya omona likambo sika na talaki na 8 ans nga na étudier yango na yi eloko nga na osenga ka baya na nga nyonso na kuti na TikTok baya Maya Tumba baya Kokonjoli baya Mama Kongo baya Era baya la Duchesse baya na nyonso baya Aida baya Davina baya Hermana Misi baya Floka baya na nyonso boya mangaka malamu na leki na bino na TikTok donc boy denga kaka ndenge baya nyonso baida leki na bango ya président sa ilobi ko balukela bayaya o tozo tanga ba kombo po boyaka boy malembe okota po yibi batu makolo balukeli bango meni ntala. Est-ce que vous allez toujours reconnaître vers bayaya wana ou pas? So tali na page TikTok na nga o mona ke na moi peu de temps na sali nga moko na yé déjà na iloko moko boy na kokai pe ko bandamba na orgueil oh ta na lo baboy eza ko lo ke je respecte bato bakuti na bo kota TikTok mala moko neti pifo na za na théâtre na monde wana ya pe maka mususu pe na ye na maka mususu donc tolo bana eza peut-être toza ko amuser galerie toza ko linga ba sepela mais boyebi ke na lo ba ke denga moko déjà nyonso na ko luka na nzela TikTok na ozwangu mais ingelo bate ke soko kozwa nyonso yo okuki kozwa na nzela na moko nde otosa bayaya oyo kutiti donc ils ont la sens voilà. Merci beaucoup président Sai. Bon, so na une question mais so mutu muso ça na question pour na monopoliser parole te. Patricia. Si Patricia. Bonsoir nos stars, bonsoir nos stars, bonsoir nos stars, bonsoir la fierté à Mboka, bonsoir à tous, bonne année à vous tous. Bonne année. En tout cas, Ngana m'a dit vraiment, Ngana so posé question moko et kozala un peu général. Entre binonyo soba star kaka oya zana possibilité ko répondre à répondre nga. Tozo kola to bandai komona ba théâtre ndenge ezalaki bon esika bato baza problème ezanga kate mais tozaki komona bino na télévision on dirait bosaka bomoko on dirait bato baswana kate mais ya lelo bokoma penda ko signifier bato batala bino ba fan na bino bandingo na bino ba congolais ba oya libanda partout baza ke bolingana ate opesanga nanu réponse dit à quoi ne me dis pas que non na kala tango bino bozaka ko sala théâtre bozaka ko swana te mais tozaka ko mona ngote ezaka remarquable te na ba matanga na bino nga la participer au moins
na bamatanga misusu okomona bino nyonso na matanga ya ndeko okomona bino nyonso tu na mwa likambo mais lelo division wana ekomi remarquable. Est-ce que bokoki ko expliquer nga seti ya quoi na peut-être na poser na question moko bo répondre ou bien na bakisa mususu pona tikela pe bandeko mususu place Posé wana après ko bakisa to banda na président ça il lokola to protéger yeta musu connexion za mubulu à répondre après président Hans Mike la Duchesse j'espère pas elle je l'aime pas à répondre pardon. OK. Nazo c'est la réponse non. Président Saï, à vous la parole s'il vous plaît. Maman, moni Congolais eloko nyonso epesaka ye mbongo akangama na eloko wana pe a multipliaka ba effort na eloko wana. Alors soki kozanga koyoka ne pesi bato mbongo donc soki bato ba okangama na eloko wana. Na domaine na biso to bimi trop libanda ya musana na biso to ke ko luka bozwi libanda. Mutu muso akoba par exemple na peska exemple mo banal aobela habite son lobi malade nanga o eza malaria peut-être na reçoit soutien batuté bon na lobaka par exemple que bande konanga théâtre tu babokela nga bangungi baswanga pona bela malaria comme ça par pitié batu ba olobaka bande ko théâtre bazama be talelo basali ndoko na bango et puis nga na o bénéficier na pitié na bango. Entre temps na mitu ya batu yo tcheko zanga koyokana. Mais la réalité yo bénéficier d'une manière individuelle. Et le kwana et salami trop na théâtre. Et ça parmi biloko oyo e fingisi théâtre ya mboka na biso na côté que bozanga koyokana. Bobi combien toyoki histoire ya bambasu na théâtre. Bobi combien toyoki histoire ba poison na théâtre. Banda na bandi koyoka histoire ya poison na théâtre. Non na tika lo mona mutu akufite na poison. Bobi combien des artistes ont été empoisonnés d'une manière ya histoire. Boyebi sanga siko soki batu bazo yoka déjà que Hans Luzolo ba empoisonné na tournage yo karisi ba fan bazo zela ba kanisa bino boa banane bata bolingo en fait eza ba imagination eza eloko ba tchebatu uzomona eza eloko ba tchebatu mais ce qui otalika biso batango balobaka to poisonaka to lingana te mais to landina ba tournage na so to liaka to mela resika moko to vivre resika moko parce que réalité ko s'arrêter zomona réalité ko s'arrêter Hans la Duchesse vit de loin ba esobe on mange ensemble to tchaka biloko et puis abiso za raté ko mutaka zui akatia na sala nae dernièrement en coup tout ça qui parle ngala lambi tozo lia lokola ndenge to bande ko lia na kala na banda na biso osimi fufuna maboko sani moko esobe akati esobe mais soko tali na ba commentaire yo kaka bozo lia bongo après. Donc moi je crois que bolingo ezanango après bilo musu c'est ça ba biloko ya polémique monde des otambula ke bato ba oyokana te nde bato ba olinga bango mingi. Alors bato bele ba komi ko créer ko zanga ko yokana pona nini parce que soki ngaka isifina ans to bando yokana te sikoyo yeba ke bato mutu ba olinga ngaka po balinga asite ba olinga ngate ke o ponga na sepelisa bango te di fait ka bango balinga asite ba sopani mama pana nga poka ka basala as mutema passe. Mais ceux qui bande ko ba comprendre ngo que na ko kabwana ba vivre bien ba vivre heureux ba otikala na ko kabwana ngala on peut soka exemple moko lelo na batu o basala ka théâtre ba kombo ya banani mibale zo kana mingi oyo kasila na Belleville
Mais pourquoi quand si la belle vie ba yoka ba kombo na bango zokana po bazala ko yokana te mais pour la nini bato kasi ba kombo na bazala ko yokana bozo soutenir bango te zomon donc veut dire ce qui bato ba comprendre que ah jibena wera banginda na kozanga ko yokana ferena fali ba nginda na kozanga ko yokana belvina sila ba nginda na kozanga ko yokana tito banola to la mukibwe à l'occasion derrière Duchesse as bazangi koyokana mama biso tozana batu oyo so ezaka pena problème kozanga koyokana mbele yana batu bele to solo la terre yoy ba problème boni as kande toza bena la Duchesse bazwa oyebi ba problème boni oyo sai na esobe bazwa oyebi bitumba boni oyo sai na esobe balinga babunda mais tant mususu mokili eoye bango te tobebaneli biso na biso tobongiseli biso na biso mais na bato mususu lelo mbe eozala somo. Moi je crois que kozanga koyokana wana eza basé par rapport ya public azo consommer kozanga koyokana biso tona biso ka bato to oluka mais so tomoni ke muto fa pesa alinga kozanga koyokana to sani to pesa ka image ya kozanga koyokana potolia ozomona mais ba comédien pena tozala kana koyokana ba kozanga koyokana nyonso mona pa ba comédien ezala nango illusoire kaka pona kaka batu ba mona lokwa batu balingi batu bayokana te nde ba tcha bango pa toyokana te. Moi je crois que c'est ça un peu ni nangande na monde. Maman Patricia, deuxième question pour tous les canabartis c'est pe ba développer ba répondre pe na question wana pour to battre la présidence ça ya pour connexion ya mami yo bika kisasa. OK. Yeah, OK. Deuxième question nange ezali pour na bino ba artiste. Est-ce que bokoki pour na yoka kindenge président nani la Duchesse na Ans balobaki na ndenge théâtre ekomi makelele et tout. Sikoyo ndenge bozala wana pona mona haba video na yo président sai ndenge o invitaka baninga na ndako na mona abino to ba Ans na la Duchesse ndenge bayaka Congo na tala nyonso wana na saka penda fan. Sikoyo est-ce que bosi bo vanda pe un jour bo raisonner bo sala eloko moko ya munene koleka ndenge bo sala na vie que non bo sala penza théâtre moko penda que non ce qui est pessi que ba traduire en même na ba langue ya ba pays mususu bosi bo raisonner pe eloko ya ndenge wana ko bimisa pende eloko moko boye ko kamusa penda ko leka lisu par rapport na ndenge bozali bosi bo raisonner eloko ya ndenge wana. Merci beaucoup. Mamoneso moni na mboka na biso to ana problème moko déjà so tali même temps ba liboso ndenge ezalaka d'ailleurs kutu turonde féliciter ministre na biso ya culture et art parce que c'est une femme culturelle, c'est une culturelle donc azali moko ya ba culturelle donc liboso ezalaki sur ba gouvernement et ba comme na ba bango ba partage ya ba ministère so tali bien ba ministère mo be to bengo ba minzeketele ba microcoton donc veut dire so basi bakaboli parce que oh to boke wa China culture kuna or mboka oyo yeba culture na yango te mboka oyo reconnaître culture na yango te eza mboka oyo ko banozalaka na problème parce que mboka oyo yango moko ezo respecter culture na yango te et ko bangisa ba culture mususu te mama makambo oyo lobi oza na raison lelo pona kende plus loin Congolais comme ko bala lokola Nigérian na mboka ya ba Ans Luzolo na mboka ba Prisé Lombe na mboka ya ba Bodo na mboka ya ba Fisto Sai na mboka ya ba Esobe Jomo ingala alati le roi ba Nigérien azo kota pe na banzemo ba Nigérien ajina togal yo akoti peko donc c'est que sur le plan libala coutume ya batuana et dominer coutume na biso à travers ba film o batu batali po muto koma na makanisa ko bala lokwa Chine du oduku azu yango wapi akena Nigeria te donc veut dire nega mon na film bango ba osala makamuna na bango ngalo bango même lelo mboka na biso
tokoki kosala bafilme nyonso mpe baaméricain bafrançais banani tu basalaka me tocategorize yango bapekisaka filme te bacategorizaka filme ke oyo mwana ya 18 ans atala oyo mwana ya 15 ans kootala te oyo mwana ya 12 ans kootala te me bato batala filme lelo meme na bacouple na biso so olingo osala bolingo na mwasi na yo il faut ozonga na filme moko ya mindele ozomona pwani lelo so oza na mwasi na yo na chambre anglais moto elobamaka mingi oh my baby yes my god mpo na nini mpo bamajorité bafilme ya porno bato batala ezalaka na anglais so bakoma kokanisa neti kozala na mwasi no na chambre ezalaka na anglais donc si nde bakumba avion na anglais bolingo mpe koma na anglais donc balakisi bato bafilme wana na bafrançais yango omonaka moto amonaka ke soki azosala bolingo na mwasi na ye soki azoba na lingala abima sitoche abima musenji faloba na français faloba ni par rapport a bafilme totala mpona botala bafilme ya baporno na bakiyaka te na bachiluba te na bakizombo te na bakikongo te yango wana bokanisa neti bakongo bayebi bolingo te bokanisa neti baluba bayebi bolingo te mais peut-être mokolo botala filme ya porno na kiyaka boyebena bayaka bazala nde boye bokomprendre na mboka na biso batala ezali osomona donc eloko oloba wana ça fait partie ya politique culturelle. Dans notre pays, on a un problème de ce qu'on appelle la politique culturelle. Tout ça, l'industrie cinématographique, et bandi ko tourner ba film. Nga zara ba go ba obetelanga lisolo ke bango bazala inspiré na groupe salongo. Osomona. Mais mukolo ba go ba ya ba bisinga me to kamwane ba yamba biso awa. Et pourtant biso question na Côte d'Ivoire, na République démocratique du Congo, ba consomme au RDC. Maintenant ni bino place besoin na ba consommateur ebele, botie siège na bino te, mais pays ba abonné mukie RDC. Mais biloko basenga biso ba exigence oyo balukele baluka to sa banini yango mon temps tokela so na Côte d'Ivoire bayambi biso yango na lelo siège ya Canal Plus na Afrique centrale eza na Côte d'Ivoire ba go ba bénéficier na visibilité wana tendengeni lelo kokende ko jouer na Côte d'Ivoire et komi professionnel donc so okei na parlement de rire ba moni loko la neti donc okomi donc d'âge po parlement de rire est sponsorisé na Canal Plus. Biso bato to vanda na Kinshasa. To bénéficier na RTN sende morote na ba comédie ba na Lolaba. Na ba comédie ba na Mbujimai. C'est pareil, ndenge pe siège ya Canal Plus ezana Côte d'Ivoire. To ko bénéficier pe na bango te ndenge moko. Le lotal ba ivoyen ba émission ba komi osala. To tala ba match ba spot publicitaire ya bango. Lili boy, parce que mboka na bango ba yebi ce qu'on appelle politique culturelle. Na culture mboka ko bunda bitumba avant ba bunda. Lelo ba Donald Trump mamba osala. Alongwe pena banda États-Unis, ba keti Venezuela, ba kangi président Venezuela, ba Kenya Amérique. Mais tout le monde n'a pas commando. Avant tout le monde devait dire et c'est le protocole nango ba chabiso déjà ngona mutu lelo chinois soka telemi liboso na yo o a na image ya Bruce Lee o za na image ya Jackie Chan mais est-ce que lelo c'est qui cette personne là sur le plan cinématographique ou humoristique congolaise akoki ko telema abangisa na Afrique na nini azate. Donc, yango wana na profité na nzela ya TikTok oyo so ba konti ba Holanda biso ba pesa biso poids ba pesa biso makasi yango wana moni raison nazo salela centre oyo
tozobenga centre d'apprentissage centre d'apprentissage d'échange culturel cinématographique et humoristique. Na benga un centre de formation parce que il suffit d'un centre de formation en sorlingo ya terre na le centre ça c'est pas formé non il y a benga un centre d'apprentissage pour biso no to ça ba apprenti d'échange culturel na ki apprentissage na biso ansi yo pesanga oyo zanango ngapela pesa yo oyo zanango cinématographique et humoristique. Ah, yo la kisanga oyo yebi na cinéma, ngana la kisiona oyo na yebi na humour, biso nyonso ensemble et puis place wana et ozala et si ko na zo benga ngope centre ya déclenchement ya industrie cinématographique. Donc voilà, ndé na ko répondre yango wana. Ah, président Saï na sepeli na sengo, merci beaucoup. En tout cas, merci na intervention na yo. En tout cas, président Saï ngana osenga yo na Hans Luzolo na Mike la Duchesse photo ça ba live mo oza makambebele ya koloba côté art na biso osali ya trop na mboka na biso soki bato musu ba reconnaître ote tika biso to reconnaître taka otango za vivant na yebisu yo na landi yo na vandi nye na yo kyo biloko bimisi eza biloko biso il faut to lobaka yango to loba yango po ba konza mboka ba yoka surtout eloko canal puisse révéler ah nga en tout cas na yebaki yango te franchement je te dis la vérité eza eloko moko lokolo oponi plateforme oyo il faut zala toujours wana toko créer na osolana président Hans président Mike la Duchesse ata week-end moko to yambaka bino ba tête to meka epe ko solola parce que message na bino pe ekoma epa ba konza mboka ba aider biso tale eloko la musi aw eza à partir ya live auto sali. Merci beaucoup président Saï. Président Hans Luzolo, to pesio vaccine ni makambo président Saï ya lobi yo lobini. Après to yana Mike la Duchesse. To kende moko s'il vous plaît. Luzolo. Président Mike. Yebe ma boire lié yango. Président Mike, en attendant, quand il casse micro, en attendant Yoloba, to avancer. Ouais. Non, Makambo, déjà, président Lobby, il a déjà principal à répondre presque à Makambo, surtout, politique culturelle, Nambo, Cannabis, Uzate. Lelo, soy lelo nga na otoyebi Miami, oka Miami, na 4 États-Unis. C'est parce que film, moi, il tourne à main, qu'on a commandé avec des flics à Miami. Seul l'autre au New York, c'est parce qu'il y avait un film et tournement Kuna, comme on a dit qui impresse à New York. Parce que auto tourna auto débrinda ba moyen de bord. Il y a un film mobile, mais 10 épisodes de tournament à 3 jours. Et c'est ça qu'on fait chaque jour dans Kinshasa. Pardon. Bombachité. L'iranium de Lualaba. Voilà. Lire, voilà. Tala vous de président qui. Vous imaginez Babilo Kaboé. Si les longs anaïbisayo, est-ce que pendant Batba s'est révolté pour qu'on ait loco film il y a Lumumba. Oui bah qui ba Camerounais ba jouer en il y a des Congolais. Ba Congolais za batmo ando ba lingala moi mon kibwe. Na film Mubimba Lumumba na Congolais mon côté acteur congolais connu. Na kata film ana aza. Et ça, voisin va tourner là, biso film. On a film, on a ponanga. Soit l'état na biso na souci mboka na ye. Acha ba bandela ngo bactérie ya mboka nde ba jouang. Congolais mo ta na kata film on. Congolais mo te. Alors que on a des noms, tous en a ba kombo ou ba koko sala mieux. Mais botika film on est kende ba étranger ba tourner film on a et tournament peut même na Congo te hein. Là je vous dis même lingo bomona wana eza ba cha yango ko cha. Tournament nyo surtout na Cameroun. Na kata Congo film on est kala ata parti mo roté tournament ba luka ba lié identique. Pour confirmer. Nazo naza tellement bien informé. Naza tellement bien informé na ba recherche tozana ba ilelo i comme nango hein. Sur betika film Lumumba na i a été tourné où ndeto sur la bobo zo ba réponse na bino. Voilà ba téléphone i a ils ont payé réponse exacte. Film en tournament na Congo te ni ata parti ba comment même
même ligne na biso te ba tricha ko tricher film net ka tourner na Congo te na combat batteur bo ke ta et misana ba combat batteur notre moment na ya congolais azati l'autre la fille azaki moi si avant dans les États-Unis aya ki ka pour tourner film et si nous sommes pas là dedans alors comment na biso ba étranger ne ba saleli en film comment histoire indépendance na biso tout ti qu'on pas ba étranger ba saleli en film yango nous en attend la politique culturelle mon côté. Aujourd'hui, tu papa la tu sais qui dit le père à Ototi Kabiso, c'est quelqu'un qui a la démocratie dans Moko. Histoire n'est que boy. Mais Moutoumou peut être idée, pourquoi pas toi immortaliser Moutos? Il fait partie du patrimoine de notre pays. Azar, histoire, il y a politique Nabiso. Nanda la film. Mouka un jour film né au Bima. Mouka tam sou ba américain parce que de nous-mêmes nous avons idée de immortaliser. De nous-mêmes, nous avons idée immortaliser Azate. Alors que chaque États-Unis, chaque événement, inspirera toujours l'artiste pour passer dans le film, immortaliser. Tout ça, makambo belé na mboka ko immortaliser, mais on sait comment. Déjà, l'institution mboka est limitée à l'artiste. Comme meka comme ma caméra na aéroport. Aéroport est lié aux acaliers touristiques. Pas nabiso caméra comme raté. Imaginez-vous nga na téléphone nga nazo filmer na nzela mai bato ba nzela mai o ezalaka o kende o tambo ozo mata ndeti muto o kende ma na bose comme mayango ba ouais police a tennis mbila tennis ya okanga ngai poani na o filmer na kataka ba soldate tozi sika ba oteka mbisi na o filmer c'est vrai que non ça mini nanga mais du fait nande ko zo ba partie belé o to moni o melo zo filmer na bi oui non filmer na ton portable na non c'est la vlog o no ya kana biso eza frontière mboka o filmer te l'accès sur le no filmer bisika mutazo lia mbisi na libo soit disant na filmer trop il faut na kata ko filmer na tika ce sont des choses quand même il faut tout parce que mboka était camarade comment les loso ay awa to mema bisika nyo surtout bo pexara bana mboka ba filmer Ronaldo bo meme sika wana parce que image ya Ronaldo ote kamboka mboka zo minimiser biso mais le loko to se to les kanakati ya Maroc ils ont compris que bana mboka baza capable ote ka image ya mboka mieux que n'importe qui ni même Barcelone ni même équipe moko il même na tonton na biso ya Lumumba ce mec sangisa budget nyo surtout ya tourisme o ebimi pour na mboka yemoka ateki mboka mieux que tout le monde. Mais il était ici, personne n'en est au Tchaïka. Il a fallu Maroc et Ndimaye, les journalistes européens, Ndimaye, Ndebisoto. Après, aussi longtemps ça, il s'est né en France 24. Aussi longtemps ça, il s'est né les journalistes, Baouti, Rissite, pour le moment, ça, il s'est né mais mon commandement na journaliste ba uti Russie ba yene équipe mobi ba ko interview ça c'est bazo tambola mindele bazo bibukota na quartier c'est les jours là ba condition ba braquer miss o ah bon aya kasi bo pese lo bo sala tâche bo sala soit voiture soit lokobo soit loko bozela kaka te ba pesa biso valeur libanda pour valoriser biso na mboka bozela ka wana te aujourd'hui tout le TikTok o balé qui est belé bande ko belé millions d'abonnés. Mais mon tout le monde a sa question, a sa bango chance. Pour ça la publicité mboka boké le Camerounais moi à 500 000 abonnés. Pour Aya, ba place stratégique il y a tourisme pour Italam. Nous-mêmes on peut le faire mieux. Bisomo to sala rango bien. Politique, il y a culturel les athées. Politique culturelle éthique aux ala tata mokena mboka na biso. On vit toujours dans l'imagination na biso moto bunda na toleli ka pona na biso ba droit de terre ba bengi biso ba fini biso mo mo mokemba mo pe sili et sili na ngwana sili donc pour nga ba continuer biso ba sala de façon que ba artiste ba se retrouver on a beaucoup donné dans notre pays to banda bobo ndeti ba biso o makona na ba président sai ba ans bomoni biso ba na mikende to bandi elongi moto mo elongi ya mukie na ba lox ya mwindu ndeti mutazo bela
bomoni biso tous les débits na biso titre comme na mande fois pembe boy bozo mona na misu na bino tozo kola na misu na bino tozo bala na misu na bino ko se kabilonge ba vejo sara kala bilonge ba papa mbakala et comme il peut biso voilà ça c'est vraiment le monde ilungi nanga kala elongi nanga kala donc bomoni na ndenge to bandi théâtre na ndenge to epoto pona mbala liboso bomoni na ndenge to bali pour la première fois bomoni bana na tozo bota na misu na bino tozo kola na donc toute notre vie ezo le kana misu na bino. On a quand même quelque chose à dire dans notre pays, on a quand même ceux to lobela mboka na biso toza quand même ba mieux placé. Alors bon pesa biso place na biso, bon pesa biso ma place na biso taki ba artiste à mboka. S'il faut te promouvoir ba valeur à mboka na biso, pourquoi pas? D'une manière ou d'une autre, on peut le faire mieux. C'est parce que vous avez fait confiance, vous avez fait la musique, vous avez valoriser, vous avez place. C'est ça qui fait mal en fait. Voilà pour la monopoliser malobaté. Oh yo leader amiso yo lobaté on peut attendre tété au vani maman. Eh ya leader. Ya miss limbi sanga. Ça n'était zo na mutu na bossa que oza ya miss. Aya liboso now. Aya TikTok liboso now. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, leader. Bonsoir. Bon, toi avancé, boebi concept na biso, exact yambi président Sai par rapport ya arrivé na TikTok, aye pa baleki na ye, ba massa na ye ba yaya no babanda musalo liboso na ye, babanda musalo na TikTok na théâtre te to comprendre lingala. Donc toye, tozo poser ba question mais tozo solo la paix tout sur la réalité te reposer pe ba question tout le monde dans sa l'intervention. Président Amis na opé so parole, na pe sa maman Jelem Starazwa, après yo pe na opé so parole to kozonge la siko président Sai to poser ba question. Na sali constant ngala on préféré to sala ba live moko ba artiste boloba makambo bwana mo. Bozana maramba loba mais et comme raté za ka limité. À travers ba live na biso oyo il faut banda kokoma. Président ça encore une fois merci beaucoup. Faut ala toujours présent wana. Tokozala posa na yo. Tokozala penza na posa na yo pour na culture na biso. Ba question zebele. Photo tout na yo. Les loto profiter loko la connexion pesa stable boito profiter. Bande kotoza na s'il vous plaît to tapoter live to partager vraiment et ça la biso bien pour to partager to sola na ba artiste na biso. Mama Jelem fongola micro. Tolito yo ka intervention na yo yo ki président Sai. Ok, Mike la Duchesse, na question per maman Patricia Pozaki. Après, Togozong la leader, Amisi, artiste. Topesio. Oui. Oh, merci beaucoup pour la parole. Pour la maloba, na kenango la lingala. Na ko répondre maman Patricia, nyon so presque si balobi. Na monde na biso ndenge président sa ya lobaki ke, to lingana na biso. Mais mon est tellement to comment na espère boud. Tona babiloko oyo ezakata mususu ke boyo kanaka te nga eloko na se ekomelanga na scène na monde la biso na miyeba kinaka problématique te mene baka ke ya la fille moko aloba n'importe quoi na beti yango kara na zwa onke eto na monde ya art to ko tourner to bando tourner esprit professionnel okoya te ke so ibo sala ki débat moko abuzoba oya osala na scène non. Na lati poso ya rôle o ba pesinga. Mais la fille a démarranga nazaka obligé à kokata et tableau. Na ebisi penda scénariste, na esenga bi briefing o pesi biso eza yangote. Oyo ekomilika mususu. Batuna question mais pourquoi ote? Ngana zo jouer eza rôle. Donc mutu ana façon na o azalelaka. Tant to lo bata théâtre waza mitema mabe même na ba famille tozala ba problème tozape na boyokani. Mitema mabe c'est trop dire. Mais mutu ana comportement na ye oye azakanango, éducation oye azakanango. Ya na bato ebele oyo ana facilité ya kofinga. Po ba tiaeka ana facilité ya koloba bêtise devant tout le monde. Ana donc
pona yé ko finga eza facile donc pour bacheka il faut finga il faut le ba bêtise il faut le ba n'importe quoi et il faut à traiter tam sous mutu moko azawana bien tene ba chaika tandis que eza bongote nyonso na sala mabe basi ba répondre que eza ke towela akoloba il faut ba yeba ke ngande mutu na jouer ki matalana wana eza so arte ko jouer na ki matalana ke ngande na jouaka bien non jouer nde ba pesio personnage na yo pesango normal c'est bon donc ba erreur tozo sala kayangwana trop de blabla na scène eza malamu te comportement ya mafinga eza éducation ya bato yo bafingaka mama na ngai bafingaka côté ya ko lobake to pensaka na ba film oui neti nga na pensa ngo mais problème ezaka budget kande balobi ke mboka na biso nga na pensa ngo ke osali ba film boye ba traduire ngo na anglais ba traduire ngo na ba langue ebele et ça la capé bien mais problème ezake makoki wana ezate pour na mutu nyonso parce que ko raisonner ngo mozo ko sala ba bloc za nango besoin te culturel na biso en tout cas monde na biso musala na biso ministère a culturel ba reconnaître ka ba artiste te ba pesa biso valeur o esengeli. Il y a plusieurs places au kokende boye mais au mona ke mutu mususu azo minimiser yo la fille a sala ba maboke maboke ya bandumba wana donc on lieu valoriser pesa ke non artiste mboka na biso mais ye a diminuer yo. Mais gloire à Dieu que au monde a quelque place mutazo diminuer yo mutumso a valoriser yo. Do biso moko nanu ba congolais parce que na comme mélanger ba africain te biso mo ba congolais to ba ka valeur ya art na biso te. To e biangote. To e ba ka makasi ya ko finga ba artiste comédien ou comédienne ke asala ki boye azongisa ki boye olio ko tatam so luka o solane o pesa concert oye na panel na ndenge pe TikTok ya et comme nango tribunal pona biso nyonso bozu bo mami ki ango wana bozu la fille bo mami ki bo bande ko finga wana nde toyebi mais pona ko féliciter ba artiste ezakate ba biloko msuna ti ko kota ba polémique et comme mingi na ba monde na biso ba dekan soko za na kan oyo te natangi kombo mutu te so za na kan oyo te koto yo so za koto yo ba bengo na kan oyo te koto za koto ba bengo na wana za su arte ya su musala na biso te parce que na musala na biso so batali profil na yo ke ya ko pesa na auto za nango besoin ba bengo mais lelo ezaka su bongo te ba otala profil kaka te ba otala rôle ba pesa te o pesa quand même to ko pesa nani par exemple to benga na mi pesa exemple ngamo to benga jelem tam suna rôle ya ko lela a pesa rapenda neti eza ya solo même mutu musalo ba yo ngo benga jelem so bengi jelem akomane muta trop business ya na été directement ba fini biloko wana e malamu te ata to lobi to lingana ka président yo za mobali. Mais il y a des personnes oyoke bolingo eza penzate pona nini pourquoi kakaye ala kisaka nini wana eza malamu te na monde na biso eza na makambo mosusu poison ya faux ya maloba ezali mais poison ya vrai ezali naza na kati ya nini monako loba te pourquoi na lobi bongo bato mabe bazali bato malamu pe bazali. Mais elo ka to kosenga ke to zonga na musala na biso to travailler to kende liboso to longola ki matalana et ba fan club aussi bazo détruire biso parce que fan club tant oza fan ya mutu ata osala mabe ozo soutenir ye na mabe wana ozwa tenter ya ko conseil que ma chérie ou mon frère place ozo sala bo c'est bon na linga ka mingi en tout cas meka ko corriger boy ba fan bazalaka wana ezakaka azo matiso mais to bossa na kate ke ba fan wana matiso lelo matiso lobi so jour musa lembi wana obamba yo donc ba blom suna boy na kota na ba détail mais ministère culturel et ba ka ko reconnaître ba valeur na bisoté. Merci beaucoup. Je ne sais pas ce qu'il y a na question qu'on a répondre mais na moni qui na compléter comme ndambo bandeko ba répondre. Merci beaucoup maman. Bandeko to tapoter live leader ami. Na bosana Nazala dessus, je ne sais pas ce que ça en 2023.
Moto kande balobi apa président Mike. Moto ayebi lingala te. Me babengie na mboka mususu ayako sala publicité ya lingala ya Kini Bopeto. Me awa ezana bato bazaki capable soki bazaki na besoin ba taille wana yana ba fille belé bana musala na biso. Nyonso wana kaka po oza nango toyebi. Non, nazanga moko te. Non. Président Sai ndeka zana ana base bela yebi o asala na ba publicité. Azolo ba vérité, botika ya lo ba vérité oui. La fille na boy kotanga kombo na ye. Et j'étais choqué. Ba benga la fille pour ko lo balingala tengama na publicité ya Kinshasa Bopeto. Muto ayebi ko lo balingala te bozo la kisaye na mwana mboka o akoyeba ko lamba pour à faire comprendre public na biso. Donc pona ko lo bakeye bandi na bakonzi na biso. Et bandi na bakonzi na biso, faut ba yeba ko valoriser musala na biso. Merci. Parce que biso awa jamais Ivoirien a ko valoriser musala ba Congolais. Non, il faut Congolais yé moko. Donc Congolais a mis lingi yé mon côté. A lingi me kona été. Merci beaucoup. Na suki wana boena lo bepele pardon. Merci. Mes amis, s'il vous plaît. Hein? Mes amis, s'il vous plaît, tapotez live, partagez, s'il vous plaît. Tozawa, tozo profiter na artiste na biso to meka solo na bango. Leader Amis, tozaka na fidi diwana, tozo yoka analyse na yo, tozo ka intervention na yo yo posa artiste. J'espère que na se Olanda qui président ça Olandi Mike la Duchesse, Olandi Mama Jalem la question à Patricia. Eta ki artiste yo zo baksanini après tozo ngela président ça est posé ma question pour y kalaming teta muso sorti kabiso tozo lengele parce que connexion hein côté kuneza mame. Et à Zoninda, quoi, comme place à bien, papa. À comme place à bien, monte que Vandi. À une place à ma paix, on va souligner ma paix. Ok, je l'aime, Tokangi, mais c'est la bannière collègue aéroport. Côté aéroport, on a son réseau. C'est comme si on diminuait un peu pour interférence. Ok, merci beaucoup. Leader Amis, Tozo Yokayo, après Tozo, la présidente Saï. En tout cas, merci beaucoup déjà la parole. Ah déjà tout ça presque ça bakulu tunanga ba musala ba oyo balaksanga musala tilelo sauf que ba propos na bombe. Donc je préfère pas koloba. Donc off. Que ça t'a mis balé à pamba. Mais kokeka na mukuse kaka culture na biso ya Congo po mata. Et à passer. Et matakate. Et matakate. Et matakate. Ouais. Et à passer. Culture na biso, il y a Congo, il y a la musique, il y a le théâtre. Et ça passe. Donc, Amisi. Naboy na pas détail. Ici. Mais Amisi. Oui. Nazala qui succès tant j'ai les mazaki goloba, je suis désolé na kacha Amisi. N'a rien à compléter et l'eau moro on a vite fait pour équimater. N'a rien à l'obabo tant j'ai les mazolo ba makamnae parce que l'aime sous président Sai a pesi à lobby au akoro loba par rapport à la réalité au président Sai a yebi mais bah j'ai l'aime jusqu'au preuve du contraire ils sont na makamba théâtre au biso to zala rali sous-souté. Donc et dans la réalité mususo bango bako ko ya ko betela biso to yebite o elekaka parce que biso to komi kota la na musique il faut qu'on se le dise. Tozala sous na batang wana tenga na bimbula soki na tourner théâtre ça parce que Duchesse mutabenga nga akotenga na makambo na mais ko kendo ko sala ba tournage ya bato ebele ndenge zala kana to sala ngo lisusu te. Alors ba jelem bazana ba réalité mususu oyo bango ba yebi ekoma kuna bango nde mutu ba ko apprendre biso parce que biso tozo mona lelo ke oui bolingo ezalaka toliaka tomelaka to ça nous on est biso présence il faut que to lo bango ke yo mona début ou to loba ke on a eu aussi des soucis entre nous des fois to discuter rat ouais bah jou musu na bete la bina anecdote moko boy président ça va yebi on est dans la makam na biso parce que biso to zo atembele ya yebi to solo presque tous les jours to ana mo ba incompréhension mo bo ce to vandi biso mo to solo ah papa piko nde to comme na incompréhension bon boy to ça ba na biso ni que papa nani boy bo solo la lisusu te nous on est passé biso to leki déjà au-delà ya makambwana to yebi ke na ko be banana ndeko na ngate na ko zo na prom na esute parce que on est passé au-dessus ya makamwana mais il y a des certains
qui demeure encore na makambouana. Donc, naliga na chéri, reloko, je l'aime aujourd'hui, je l'aime baza mieux placé. Ne tu vende à sur na panel à Ndeboloba. Moutaro ko bete la bisoli solo théâtre bien ko les gars, je l'aime azate. Parce que le président, ça, il sert au coup tanana, bah on me coûte tanana, bah on atteint un mouké, bah ça au boulot. Mais aucun n'arrête n'a pas tourné, je te dis, m'a ramené aux kanakatite. De deux, pour notre gouvernement, aujourd'hui, nous avons cette chance-là, au Solana, bah Kontebele. Président, si yo tem toza na malobe, au bakisi sous aucun a dé. Yo retourna Matissio déjà. Et to sota qui est. Na Matissio déjà. Un président, nous sommes ça sous sujet cima. Tozo avancé. Que na linga na bakisa po balobi likambuke maramba gouvernement maramba ministre tout na loba parce que nazala na ministre moko jeudi abenga nga mupanzi na miso abata bando loba na ngai kaka nde biso to loba na bango ke baza na para makambo sala ye pa lobi nanga abinanga ans boza lelo ba leader d'opinion le msubino boye barate boza très suivi mais boza na ba message ebele ya koloba me bolo barate abandi ko expliquer nga ba popo Kagame boye na boye Kagame lobi boye balkanisation mboka rôle na bino zanini donc bandeko toyeba ngo na mutu ndenge biso tozelaka mboka esalela biso mboka pe bazela retour na biso ngamo nazaki étonné baloba na biso pe totala bino ti totala makambo ekoma na mboka po boloba bozelaka il faut ba libérer bino donc c'est tout ce que je pouvais rajouter pourtant bolobi maramba mboka bakondi basela biso te donc nde bino bozelaka bakondi basala bakondi pe na tour na bango bavandaka batala so biso tozo sala nini pour na mboka donc voilà bon. Ok. Pas succès na bandela. Ok. Ok, yango na otolo bana ok neka bref. Culture na biso ya Congo RDC po mate za pasi. Ezala na musique, ezala na théâtre. Pourquoi na lobi bongo parce que totika ko sala ba mascarade der mususu toza na télé, toza boy toza ko sangana to seka to loba. Bolingo ezala na ngote. Bolingo ezala na ngote. Lelo na on peut saluer un exemple. Soki to lobby to chaka kata film nenge président Mike Auchi ko loba a lobby lelo keto sala film ya Lumumba bacha to 4 personnes au romona président Mike mutali boso ko zwana no président Hans pourquoi po bazala kana ye déjà mutu na ye akotala profil kutute awa to so profil moko peut-être ezo senga président esobe awa président Mike akotala ngona no ta nanu kope yelinga fona zwana nu mutaza proche nanga batu nanga nanu yango moni culture na biso ya Congo po ekende ya difficile nasuki na kawana. Merci beaucoup mes amis, tapotez live, partagez s'il vous plaît. Tozo solo la artiste na biso o bolo barana cité to memi on ce na panel. Tozo partager avec les TikTokers de la diaspora Succès Kasongo. Président Sai. Allô président. Ok, président, on a une question oyo batebele balobaka. Président, ça yo tika théâtre. Ou ça sous théâtre té. Au prometa biso ko pesa biso ba filmer. Tozana Mike la Duchesse awa. Tozana leader amis, tozana Hans Luzolo bazana mikanda. Pourquoi bo sale la kabiso ba filmer té oyo ke bozo tourner mutu na Kisasa, bo tourner na Kisasa. Moutou na États-Unis, bo tourner pe na États-Unis. Moutaza na France, bo la kisi bo tourner réalité o bo pesi biso o bo pesa sur scène. Donc selon scénario, ke bo ça la film moko boye, o le to tricher ne to tricher kaka moutou jouer na Paris, to tricher na Gombe na nini. Pourquoi bo tourner ka ba film na te problème na bino ezalaka nini? Ce qui peut te lobby bongo tozana Hans Luzolo. Bien sûr, en sous la commande na makam na ye asala pe ba spectacle tout le monde a félicitations côté ana mais tozo lobela siko film. Pourquoi bozaka na idée wana te ya ko tourner ma film moko vrai film botali ke Hans ana moyen de déplacer à les États-Unis. La Duchesse pe OK Londres. Pourquoi tout ça film moko te etika la pe moi film moko bo marquer pe histoire par rapport à carrière na bino. Et loko wana vma to nito yebango pourquoi bo tourner yango te. Batu ba la ndabele. Non, flèche aller est égal à flèche retour. Donc, bino pe beaucoup comme un film moi ndengwana. Ce qui bino boza côté oyo, ben industrie cinématographique ezali. Ce qui bino boza esika oyo, makambo nyonso to loba bino bovanda na bamboko déjà eza résolu.
Non, président biso toyambi yo état qu'artiste, yon dem to répondre. Kozong c'est la biso flèche retour. Te biso to poser des questions parce que aux artistes, artistes aux internationaux, aux professionnels. Mais en même temps la réponse nanga na koki pe couper ce chemin. Donc na on répond de cas parce que au début que question posée nga ba réponse nango déjà outi couper ça ah maman excusez-moi Patricia a posé ma question là déjà. Donc là si na qui t'a belé à répondre ah ton a problème en moyen, ton a problème en makambo belé. Mais bino siko ba artiste o bino bozali na poto. Na question na yonga na ozong sa ba le pa na bino. Ba chinois pour ba développer Chine, ba tinda ki bana na bango na Amérique, ba kende ko apprendre. Ba ke ko apprendre et puis mayele wana ba yeko salela yango na mboka. Bino boza kuna bino bozali esika oyo ba industrie cinématographique ezali. Bino bozali na mboka oyo ba culture ezali respectée. C'est à vous. Vous avez aussi par wana ya ko ramener expérience au bino bozwi kuna. Ozomona. Donc et ça peut mission na bino kuna. Koyela biso makambo biso to sala kité. Vous avez aussi une part de responsabilité. Ozomona. Ngana sepelara. Obi bana obenga poto kala cimetière ya ba artiste. Mais ezala ki série à télévision. Mais les autres périodes des réseaux sociaux, poto eza sous cimetière à ba artiste était. Ozomona. Ça ah ça me fait plaisir. Au moins pena que a signé ko na ba minele mo be kepe na salle mo na buise. C'est ça. Donc bino loka boza pe côté kuna. Bokoye ko sel sabso na biloko ndenge wana. Ok, na batu wana côté bozali wana ko expliquer bon non moi je suis congolais, je suis artiste. Bato ba produisera film ba vanda na bino kuna. Et si ka o film kenda kotambula na tapis rouge, eze sika na bino kuna. Et si ka ba pesa ka ba Oscar, eze sika la bino nde ba voisin ba Oscar, ba voisin ba tapis rouge, ba voisin ya ba industrie cinématographique. Biso peut la bino. Moi je crois que biso si to pesa ki bino ba réponse ya ba problème na biso. Mais bino boza na mboka ya solution. Na mona rango soki Congo edefaka mbongo. Kuna na besika bino bozali. Congo yemo Congo azo defa. Bon bino boko defa. Komata na biso kuna te boye na ngope boye. Donc je crois que ma réponse est ça peut-être yango wana. Ba président Boys Kisenganga na tiki bino. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Nzamba bomba bino. Bye. Merci beaucoup. Nous solo. Répondre non président Sai. Obi président Sai abwa ki bale na kana bino hein. Toyo kabino non. Hans. Oui. Ah. Bino. Na ebité son. Nga na ebité bon, madame président lobby neti nga na kana nga succès. So na bina répondre ezala je répondrai pas pour tout le monde parce que nga les gens na la chaîne nga prise. Donc je dois être clair avec moi-même. Pour naza clair nanga moko na conscience nanga. Nga soki bomo nanga des fois nazo revenir lem surtout na sa de loko. Et lem sous dichesse ça senginga autonine. Nga moi j'ai aucun projet na ko proposer pour les théâtres parce que moi je ne vise plus les théâtres ndenge tuzako sala ngokala. Moi je vise plus ba one man show, je vise plus l'autre millier. Mais soki lelo ba bengi nga na mo intervention mo na rosala. Mais na projet mo tege ya cinéma soki nini na komisa théâtre toni na sala. Nga vraiment na lobango sur le plan nga moko c'est pas dans ma tête. Eza sous-souté parce que faut être tout ça l'idée à boulot on a trop. Moi je commence à viser plus carrière moko solo, plus na ba one man show, voilà côté wana je me sens plus à l'aise quoi. Donc en plus lelo na côté succès marambo zoloba car les ala qui possible il ont fait réunir batunyoso. Mais lelo avec tout ce qui se passe c'est difficile so ya mutu mususu obengie akotu na ona nana nyazali. Oyo azali toi tu oaza akoya. Lelo na okosote ce n'est plus net ezaki à l'époque na biso mutu mususu bozala mususu bwana ba guerre mais beaucoup un peu na scène bo jouer. Mais lelo mana okosa ote lelo koma bakoma kotuna même kaka
na ba télé réalité o monaka so moni télé réalité 5 6 comédien basangani yeba ke batunaki richesse azawa yebi nani ozala obengisa nani obo ozala so o ozala na kasi o maloba te oyo bilika matériel réalité noki film actrice moko asala aza chaîne YouTube na ye apesa ye mpe simize mbongo basala télé réalité ya olamba nini eleke kuna wala disida didete babi fi wana apesaka bato fi wana apesaka bato $50 jour wana tozalaki pa président sai babengi nga na miso ya président sai o président towana besoin na yo olamba nayebisi mama nga asala biloko wana te osala na bi te nga asala babiloko wana bopesa mbongo alamba bapesi mpe simize $50 alamba bandeko na ngai abi lelo ye aolamba mbisi bazozela mpe simize bata moto aoya na ngolo moko aye kozwa baepisi kaka na ndako ya mokolo moto apesaki ye $50 nga aza bana ebele babi papa yo bapesi yo mbongo ya télé réalité asomi ngolo moko oyo eza po to amise galerie bato bamona yango teke eza ya solo. Voilà. Merci beaucoup. Sto continue na yo. donc nde na banda oloba succès lelo c'est difficile omoi kala tala bateatre mosusu esala tala bakokoso bilongi nyonso ya minene omona maka balide mais lelo na biso makambo mosusu avec tout ce qui se passe c'est difficile de réunir tout le monde parce que lelo bato baza divisé donc ngai na ka na nga succès j'ai aucun projet oyo na bulaka lobi nasangisa bato nasala parce que moi je regarde plus côté one man show. Donc voilà, s'il faudra te répondre vraiment en long, un peu bref quoi. Merci beaucoup président As. Mike, topé sur après tos yeux Miss Tozong sa maman Patricia pour tos fiston tremblement par Mathieu wana to yoka. Nga na si ceux na bina zongela na ozongela na nga et vous allez peut-être moi monotonie na ozongela quand même un truc et ça que voilà il faut juste ko tchaba moyen théâtre ça va moyen théâtre ça il faut qu'on mise quoi donc du coup auto ça là où ils ont moyen de boy yango moni ba comédien belé ba kumda bango ko se lancer na ba vidéo na bango mikose beaucoup de comédiens aujourd'hui ils ont pas le temps il y a 1h 4h 5h du temps de tournage il s'est dit je vais investir ba talon na ngai na ba vidéo moko oza mon poussé et puis oh Serge, merci beaucoup. Étoile à Mboka, moi na Bella. Donc, bon, parce que projet ça tête aussi. On a des projets, mais les problèmes, on manque juste de moyens. Film et tournement à 2000, 3000 euros, tes films et tournement, ils ont vraiment budget, il faut que équipe technique, il faut travail, et ça là, il faut moyens et ça là, et tout film, mais sur tourner film à film, dis-toi, il faut songer déjà qu'il y a autant de la paix, festival, extra film, soit ce moment, ça serait une très bonne chose. C'est-à-dire, moyen, on a surtout, ils ont embellir le projet, tout ça, on a c'est pour cela que l'autre projet pas le net tout tu na qui chercher ko ba moyen kini ya tourner film na nenga kini zate parce que imaginez-vous ici na kata il y a poto film à 1 heure d'état ça coûte trop cher quand tu as été comme maison de production ba biso déjà ba moyen où il faut bozana ça coûte cher il y a un moment qui voilà on n'arrive pas à ko mais surtout bien dans théâtre oui théâtre tout le monde peut faire le théâtre mutunyo en tout a ko kota na kata projet théâtre mais kolobasiko qui non ko sala yango comme il faut ko tchaba moyen ko miser là ça devient autre chose il faut maintenant si ko tchaba moyen quoi c'est pour ça yango que tout ça ba projet moko à long terme tout le monde ça ba projet moko à court terme tout tourner tout tcha on passe à autre chose Voilà, leader Amis, topé sur après topé sa maman Patricia. Aloba moi muki après to ndeko na biso pe fiston tremblement zana aloba voilà. Question ezanini succès kaso. Président sa ya ucho lobelo comme question to posaki président sa ya zongi célébration toza na poto to umeli na poto. Pourquoi pas ko sala pe ba film moko boy na norme professionnelle.
ke to nengo kitape kin tourner na kin bato musu ba tourner na États-Unis ba ki États-Unis esengi Londres mutu mo pa ke na Londres bosali film moko pe etikali pe na histoire to mo ke ba comédien na biso ba tourner film moko pourquoi bosala yango pe te bwana mboka intégration bosala mboka matériel bosala mboka ba obongo succès ozokotisa misi na makambo wana papa kasi eza question aza artiste bongo yo mona yo bon a répondre kaka na longwe na ngai te loba nanu loba mambolingo lobati kasi nazoloba pa lobati papa succès oui nazotikanga na répondre naza place président ansaza ngai banda Congo ezala Congo ti lelo nasala film te voilà nasala film te donc makambo nyonso nde elekelaka kuna en tout cas naza na idée te nayebi te donc bango nde baza mieux placé ya koloba pe ya koexpliquer mais nakilelo ya na lobi na yo s'il vous plaît amisi oui ana yebi otourna ba film na poto na Johnny Faye no te soki ngai nazoloba wana parce que naye kosala ba effort moko après na ye na koti mais ndenge ba président Hans babimela ba président Mike ba uti nango ba yekoli yango ba bandi yango mwana ti ba komi boye eza pareil te biso to ye peut-être pe na moi ba stratégie ba façon pe oya moi qui sikape to bakisi to tiena kati wana mais en réalité pena nga sala ba film te et puis nazala nango pe je pense pas que na rivaka ngo pe donc ozala artiste c'est pas dit au sali 100 films to sali 1000 to sali boye to nini tout donc eloko eza wana eza kaka art eza art ngai ntango na ye na monde oyo bayebisanga kaka art moke alaka te mais salango nde kaka bien luka mpe oyekola ngai nayoka nanga mingi nayekola nanga ti lelo elobi nango président sai awa naza kaka apprenti tozobundana mais eloko ngai nalobai na mokuse eza kaka mpo filme esalema ezala na ndenge ya poto ezala Congo mpona baacteur oyo succès kasongo olingaka yebaka ekosalama te esalama te bato nyonso bakobengisa soki baza 10 4 bato bakoya bato nyonso parce que na ndenge communauté tokomarche bamo te toyebi yango bien place président ansaza soki babengi intel akoya wana te tu vois siko film wana soki esengi exemple naopesaka ba exemple nakotya mpe président Mike film wana so balobi ke tokoma totyana baacteur wana nyonso deja mutu na mutu akoma deja patron na coin na ye mutu na mutu deja asala baproduction na ye et puis akopesa na réponse moko na yo moko nayebi te eya pasi esalama nango te papa kasongo esalama te ezala na kine ezala awa rien bolingo ya nango te ngai nde na boye président Hans aza awa mo président Hans ayebi bisika oyo bauti ti lelo soko oyebisi président Hans lelo tosala film ya Lumumba to ana besoin ya leader amisa zala président Hans oboya ye wana za wana so na lobi ya lukuta oboya pourquoi nasuki wana nasuki ka wana ye moko a répondre aza wana de la terre répondre yo mais nga na otunu na question va ya répondre siko yango na ebisio te yo yebisa biso po ya répondre opposer question siko nga na tunu oboya pourquoi pesa biso bendis po ya répondre mais aza wana te nga na yo pesa biso nanu raison ta eza yo moto olobi ke aroboya eza Hans moto alobi te siko yo répondre question ke aroboya pourquoi parce que yo moto alobi mama théâtre bosali déjà boyebi ndenge ezalaka théâtre bosalaka ti lelo boyebi yango bien mais yo pesa biso réponse pourquoi pena ata balobi na yeke te ata ndenge bolobi bozwa ye kaka bokolakisa ye soki ayebi te boyekusa bakoboya kaka bakolinga te oyebi pourquoi président Hans akopréféré na place ya leader amisi totia président Mike la duchesse asala ngo nanu bato oyo basala na bango théâtre kala oyo bazalaka bien na kilelo bakosala ngo okotikala mona moto asika te raison na bandoke sikono baraison 1 bafula ye de 2
Azanani de 3. Donc, Ezaka va camrer belé. Tu vois, à tourner wapi, à ça la film, nini, pardon. Boti kanana loba, amisi. Oh, nous ça là ba benga ngo ingratitude. Non, laisse-moi au lobby ti au lobby ti kama yo mambolo basole saki na live mama komba kite voilà au lobby tika pe biso to loba ami oui yo oui to loba ngona lelo parce que ce sont des choses que on parle pas yo malheur na monde na milliers na kata communauté bato yo to loba na surtout net ngai na loba ta pona ngamoko. Je suis parmi bateau ba pesa au chance. Lelo oyoza lelo ba conseil. S'il te plaît. Film. S'il te plaît. Non, s'il te plaît. Pas c'est-à-dire que mutu moko o apesa ki au chance. Mais pour na lelo a olinga su ko peso ngote. Parce que ceux qui Ezeki Mabongo, mais dès le départ, ça n'allait pas être le cas. Ça n'allait pas être le cas. Les lots même pour Yova YouTube, tu sais que Nano a conseillé du début à la fin. Aux amis de la chaîne YouTube, c'est moi qui t'a conseillé. Il faut ça là, bilo kono o il faut accompagner na oyo. So mamna ba na ko selo makambo ba te prise wana ko si wana pe tam ko contredire nga tout ça mais tu peux dire que non, c'est faux. Tu sais bien, je suis parmi des conseillers. On a tout débit. Non, bah, mis ça les lotés. Non, bah, mis il y a tout débit. Il y a tout débit. Oh, bah, n'est-ce qu'on l'a dans la studio et pas Alissa là. Tout ça là, Nefis Kata vidéo, moi, quoi, Vanazon à Belgique. On était là pour toi. On était, même si moment où tu venais au tourner, tu venais, tu proposais des idées, on tournait pour que, mais on a contribué tout ça. Ils ont la pierre, nabiso, mon connaît, ils ont la pierre, nanga, mon quoi particulier, yanga, Mike, la richesse, n'a ta carrière, non, je suis conscient, et je m'oppose à conscient. Et les lots, bah, il faut ça, là, non, bah, qui était. Non, boy, attends, ensemble, bah, qu'ils aillent, y écoute jamais. Tu sais, aujourd'hui, le loup, misali, ça va ennemi na conscience, na bino na mutu. Bomi, tiens, na ba si, et si kamoro, on contre biso, alors que biso côté na biso, on ne prend pas les choses comme ça. Bolim bisanga na nazoya. Naozonga la bino. Nazolanda. Ok. Donc, biso côté na biso, tous os mambo. Ozan et loko mon na mutu no d'être. Imagine toi, on le avec beaucoup de conviction. Pour na yo, totalement isabongo. Alors que ce n'est pas le cas. On a soit 4 comédiens, tous 5 comédiens. Dieu me voit, il y a des choses, bah, projet, monsieur Yaka, on a dit, bah, tiens, yopé na 4. Mais bah, projet, on a abouti ça. Au bout, au point, parce que, au salon, nous salons bien, aux audience, aux la communauté, où il a ndakayo, au bout, il y a zate. Tout le bateau, pour un film, tu dis, film, abi film. Yomo le bien, ok, ce sont des choses qui intéressent à côté. Côté film, il faut qu'on le filme. Mais ceux qui ne le non, et ça est loko dans le domaine na yo que tu que non spectacle moi ya comédie ba comédie faut ba longa ba ke jouer na Colosie bozo 5 to 6 na carte Belgique ou habito na carte Europe bozo atas 4 personnes c'est ce que tu fais partie des 4 nana ngo boy là azate prévané ba comédie ba ko prester ah bazaki na posa na au prester na bango donc bon des fois j'ai l'impression que bon mi tira ba vie wana ba ina biso ba to wana bazara suna biso bien te ba lingra. Non, même pas. Il y a même dans une bataille, on a fait ça, on a tourné des vidéos, on a tourné des vidéos partout, on a fait pas mal de choses et quand on a l'élo, on a lobby sauté. Ami si nga non de tout ça to bi to luka malgré nga za na sinita carrière mais webi ki ozo luka carrière na o luka vino mutu moko ta ko tshaka na mutu no te no bangonde bazana balinganga te mukolo likambo ya ba ba ki ngai kutu na tshate mieux vaut ko ki intel lo ba ki ba ba 2 personnes c'est vrai so ba bi 2 personnes en zwanga en na ye c'est bon mais so ba bi que no bozo 6 pourquoi pour ne bi salaire na o ya ngam na liat ata bazio te nga na zo salaire na hotel non benga yo parce que tu mérites d'être là tu vas jouer. Quand on n'a pas de soucis par rapport à ça. Là, vraiment, je te dis parce qu'on a tellement de conviction, tu te dis qu'il y a un
tobeta na maboko na musika asala musala ne bien, on est reconnaissant vis-à-vis ya tes talents, tu as un esprit de créativité, moi-même ça m'étonne, ozana ba idée na ozo évoluer. Président Mike, c'est bon? Président Mike, ouais. On va succès, excusez. Et ça la question hein, neto solo là, toke nango bien. Président Mike, et ça na CV déjà na structure oyo parce que tozo bimisa auto nango après on va la quitter. Oui, nazo compter neto za boyeko. C'est là pardon Amis. En solo bini. Amis, c'est là pardon. Outaki koloba tout à l'heure, tant ba poser aux questions au kota na makambwana, au koki koloba bakati te ton richesse azolo ba vedi richesse alinga bimisa o yo zaki kokoka koloba te. Amisi dans ton nom loba na yo richesse azawa président sa azawa succès azawa. Succès to sali na e banzonting mais to sali ne banzonting mingi te lo kwa to sali peut-être na richesse. Donc naza na maîtrise ya G à richesse même ya présidence parce que ce sont des gens qu'on a vécu ensemble. Amisi yo moko yebi ezata na théâtre mon côté o ngai na yo tuza na kati to sali yango te même dans le passé même na poto mais quand des richesses au toloba dans ton débit tu nous cherchais surtout na Paris parce que vous avez besoin visibilité na biso batuba mono na biso pour permettre pour ça parce que on t'a jamais refusé na olobaka anecdote moko Amisi webi jour ozozonga poto ya mutabengi ngai ngando moninga na fandi bo il y a même de certains comédiens ou lem sous ba clash nga na ba réseaux sociaux. Na auto encore pas publicité mo dernièrement, il y avait beaucoup d'argent. Nga na bisi bato na caché na ngabi to na besoin bo sala on intel. Muto ba lo balanga na ce sont la nouvelle génération. Nazala même na numéro na été mais j'ai dit appeler Kalouji na une tini na société wana ba bengai. Alors, moi je suis pas ce genre de bato na avozonga poto les jours ozonga poto aux avions. Il y a quelqu'un qui m'a contacté en ce moment besoin lukelanga Aïda, lukelanga Davina, lukelanga Amisi, lukelanga Dokolos. Ami souvent c'est moi qui t'ai appelé na téléphone. Oye, tina grand hôtel, na kolo bangote je l'ai dit aujourd'hui à cœur ouvert. Ozuina ozwaki otangela nga pe montate so ezaki nini nande okindaki ami si c'était parce que ba nanga na benga yo. C'est tout à fait normal nga so babi nanga leona sala pièce à théâtre na benga batu. Je veux penser d'abord à ces gens on a idée ya makambo ba sala na mitu. Na ko penser on a des choses parce que nazala na ye depuis kala mais so ki balobi nanga na batu ono zo luka misi na kobenga yo ovandi wana na opeso anecdote mususu na Autriche style elombo batu wana yo moko ebike ngana otozongisa te mutabengi ngabi na osa mariage nanga na opesa bino suki 1000 euros blo nga kuna senga kai moins abi opesa biso 1000 euros na yo atinda avance lokola atangela nga komba richesse atangela nga komba misi je vous ai contacté na show yebi na mbongo avance ozwa ti lelo ebike tozongisa mbongo wana te. Non mais président si j'ai boké nango eza yango te tozalaki nango tozolo ba makaba c'est tant bonsoir à tous. Ebika biso na to jouer théâtre ensemble. Bonsoir Mobiki, bonsoir. Pardon. Ah Mobiki ici, bonsoir. Président, pardon. Papa Succès, excusez. Naina répondre à président Hans. Excusez. S'il vous plaît, toi Nico lo bato ba landa biso basé belé. Faut qu'il est vraiment le ko la responsable. Bato ba landa biso basé belé. Tant que l'homme au BBC yango, c'est mieux peut partager yango. Tam sou bato balinga rabino pe baye barati. Stocké nango débatté o ya lobby asili si yo pose parole. Total libre. Si il vient répondre président Hans. De la sili ça casse pour répondre. Asili ça pour répondre. C'est nga pour m'nangeza que déjà live na biso c'était pas toi obeta ba masolo toi ko ça live yo. Asili c'est tant mutunyo ça zo ko que ça soit les artistes. Il faut savoir que président Sai aye na TikTok. Toujours ça la live pour na ko pousser batuba qui ko s'abonner na compte na ye pour abando ça la bablo on est connait ça l'intéresser le quoi biso toza na batu toza na abonné belé toza suivi ça c'est un grand nombre batuba qui ko s'abonner na compte na ye toye ba règlement de compte c'était toi on essaye de te répondre parce que quand tu viens devant les gens on va nous pointer batu du doigt donc il dit même sunga na zarana yo mais je sais pas oh nini yo zala na mutema no pour contre na parce que tant ozolo bana so ba bengi yo déjà na makambo théâtre so ba bengi nga nzatolo makambo ya film bo bimi na sujet makambo film katango oba makambo film nga na utolo banini ya makambo film président bon nakoloba calme yo kana nous s'il te plaît tango oba makambo film c'est la président ami sinon c'est un logo moko za no poser tika ya ouais
nalobi osaleli ntango oloba mamba filme muta répondre muta mibale nani ngai nga nalobi clair nga mamba filme nde navandi boye napansaka nango lisusu te succès nalobaki yango te naotoloba ngo nayebi te so ozocomprendre bongo lelo nga nalongwa na makambo nga da nabenga moto atosala filme nga asala yango te ate ye na nzela na nga natinda bato epa dichesse bokesola na mike mpo nga na koréunir bato te mpo basala filme ata nde na oréunir bato te bref ane j'ai des projets oyo dichesse azala nayebi mais natinda ye bango eza projet ya monene ya bato ya minene natindi bango na bapersone concernée parce que moi je me vois plus na makambo wana mais na compte ya moni tout oyo tolobaka etikalaka ntango oloba makambo avec beaucoup de conviction bato baotala ce qui se cache dans ton cœur donc oza makambo moko boye okaniselaka bato na motema na yo oyo mosusu bato wana bavandaka na yo bakaniselaka yo yango te alors c'est pas bien. C'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. Ces gens-là t'ont donné le coup de pouce à tes débits. Aujourd'hui, tu fais ce que tu fais et bien tout le monde l'apprécie. Mais peut-être tu n'es pas encore au sommet à Arnaud mais dans la moindre des choses, la main que ces gens-là t'ont donnée, tika ko kanisa o ezana mitu ya batute. Ko tchaka na mutu na te soki ba bengi ye po benganga akobenga ngate akobenga mutu bazana ba infinité na ye. Non, ko kanisa bongote. Na moni mobiki sa auto zala auto matalikola. Nga na auto kene na matete po bomo na ngande na uti Kinshasa muta manager makambo wana nyo suza mobikisi mais mobikisi nda vandi wana tuna ye na yebite peut-être nga na obosana eza na théâtre oyo ngai na tona zaka na Kongo na sana mobikisi le msu ezate mais il a managé maramutu tutu ngamo na kutane na muto abengisinga na kini mais tant on oki ke bana infinité na mobikisi na tiki ko solane na ke pale kinanga na komo solana il a tout fait. Je profite pour na féliciter tina ke Kinshasa billet maramunyoso isa yé pas faire partie na bateau basala kan. Pourquoi on a de très bonnes relations? Il y a de certaines choses dans la vie, évite de penser à la place des autres. Pour nani so babi ngane na vandi so babi nanga na likamugo na besoin ya nani ya succès ata na numéro succès te na okendo lukango bato belé bakamwa mo na vandi babenge oh na pesi numéro na ans oh mais ngana eto sola ata pesi numéro ndeni. Moi je suis quelqu'un de grand cœur et puis na grand esprit. Donc voilà na suki wana. Ok, Papa Succès, d'accord répondre. Ça, là, on débat, s'il vous plaît. Hein? Toujours avancé. Ok. Papa Succès, question na yo, ta on a mati na live. Ezalaki na yeki kokuta, makambu ya culture na biso, ndenge ni toko sala po e mata. Yango te. E ngai, na pesa ki réponse na nga, po culture na biso e mata, naza clair. Eza pasi, po to linganaka te, bolingo eza na ngote. Nalobi yango par rapport à pourquoi. Boko ko tia liste ya batu ba ko jouer film wana. Par rapport na katia liste wana o sutu comme sous o na oyo basolo la kate. Eza ko finga te, eza ko lobate peut-être muto na kanda. Et ngana ko pese exemple nanga par rapport à na sala film te. Na eko loba. Soki lelo er mususu balobi ke bon film moko sala mangana zala. Peut-être président Ansako lobake te azala te. Mais or olobaki akolobana za peut-être te. Loba makambo lobaki. Akolobana zala te. Pourquoi? Pourquoi? Parce que à ça la film te. A compris sa raison ça la film te ou bien à tourner film te. Et ça m'a bête ngana ke na ni na carrière na ke na ni na ba coopération. Président Ansoyebi nyonso to sala ka to beta na télé te. To kuta na to ke na rapé bisika to solo li to zupe o to koki kozwa. Wana ça n'a rien à voir. Ngana obeta makambu ya film. Pour le président na ko tuno kaka question moko président Anstangela ngai bana obimisa. Président Mike Tangelanga bana obimisa. Biso to faire partir na kati. Hein? Ba émission ezali. Natangaka. Na banarabino bakulutu nanga. Mais moi je parle par rapport il y a expérience et il y a film. Na lobi makambo ya nini te ali passé. S'il te plaît, permettre ngana lo belo romoko na toza ba artiste mais to comprendre lo romoko. Oh et s'il déjà tu n'as répondre. Zela poser dans Zoya. Nanga lo belo romoko. E lo mo lo biana e kimanga. Omoni na art. Na film o koza ennemi nanga. Mais yeba ke soki producteur amonani. Ezo senga rôle wana amisa jouer yango. Bazuyo yeba ke ata toza binemi tant ba tchebiso na scénario yeba ke toko jouer yango sur scène. Tchana mutu na déjà. Eta ke artiste. Na opé ce exemple vient nga apo Firenze. Makambo na loba Mike na la na ans ba yebi yango mobiki spa yebi Fisto tremblement pa zawana ba yebi.
okomona ke ve na biso apo na Chic-Choc Loyenge serimo bazala na guerre fort na ve na nga pe asona Johnny Faye mais stang ba sa scénario boko tourner okomona sur scène on y baza binemiti bo tourner eleki même na banzonzi okomona ve ba na ba guerre ba vie belé pe ba vie na biso basami mokili ba te belé pe bazaka na ba guerre ezalaka nango mais tant producteur abengi bango azana posa Faye azana posa Sami azana posa Mike Hans mais tant ba bengi bino na film loba yo moko artiste o loba ke na ko participer te na film wana elo wana photo za ngona muteta ke ba artiste donc tot sika pe na mutu na biso ke na bulela kata muso anse loko yo est-ce que ko ben dango bo ya fo mais yo moko soko moni ke relation na za na mutu place wana na ko kendete wana komi autrement yo boya na mais so eza na cadre production esengi yo mto jouer rôle wana yebaka fo babenga loba yo mo onde soko boy côté nga na yebi parce que to tourner pe ba film ebele to passer na ba télé na kin to sali pe ba nzonzi na ba producteur ebele au mona ke ba producteur na ona op ba yo kanate mais artiste ok tourner na producteur o metam so za na producteur principal na net biso to ando dépendre na VG fond mais aujourd'hui ok voilà merci to suki wana to avancer na biso na ngaka la baxelo wana parce que oza merci président voilà yano mobiki sakana yano mobiki sazana PSI ok Piston tremblement to peso passe après to repesa mobiki si tozonga skona tozonga na sujet na biso to sur la skona président sai to na ba question retour na té ba s'abonner na compte ya président sai officiel Piston président Piston tremblement président no yo na TV yo merci. Tremblement. Kota na WhatsApp. Tremblement kota na WhatsApp. Après ozonga na TikTok. Connexion na yo. Quelle WhatsApp connexion est bien té? Kota na WhatsApp. Na kota WhatsApp. Ouais, connexion est bien té. Au craché. Déjà WhatsApp. Babenga kié. OK. Babenga kié. Mobiki ici. Fongo la micro en attendant de nous azozonga. Bonsoir Mbote. Mbote Mobiki ici. Boni onde konangai. Mbote mwana ya tata. Leader Amisi. Namoni président Mike la Duchesse. Fantomas. Ouais, Mobiki ici. Fiston Tremblement. Président Mike akimaki na matete. Taya kita. Yeba contre Belé, yeba date kili. Année au foyer. Des fois, en tout cas, un grand plaisir. Yozala parmi Bino na live, ya poko lelo. Nando l'exanga TikTok nabi. Oui, si ça va. Ouais, mon président. Bonsoir, bonne année, prise. Bonsoir, bonne année. Père, bolimbisanga ngala ute chantier na komi na 4%. Donc alina chata moi na charge muke lelo boyambinga. Donc naza bébé na TikTok. Nazo bokata te sana nazonga na charger ata moi 10 minutes kaka. TikTok a la mabère. Et bandozaka boy okoti obimi okei wan se totika na biso. Oui, TikTok a ki bukolo pe sala ka bien te. Naza mwana naza leki boyambi boyeba kotipote leki. Wana za lokola zwango ka lokola bebe ango asumbi. Roboya opangota bebe yo la de la bebe nie. Yazara na bapoma %, na 2%, na 1%. Aozonga esusu atika na -1. Fantomas ozonga déjà. Naza na poto papa na ebisa ndo moninga naza malili. Ah ouais. Oyo ka fote. Otiki biso kana moto.
Eh, papa na embouteillage wana na koki. Merci, bonne continuation. Seigneur, c'est fort. Ouais, fiston tremblement de longue date. Ouais.